Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis c'est à kitoko. Les ana image à qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis c'est à kitoko. Ezana image à qualité, image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. C'est un malamu de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga botonga fenzora. Les amis TV abisso mokoe. Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestino, yo yebina lela au fort mon ami. Maman na site, monde entier. Mama Sika yango yo, les amis TV, Papi Mokoto, sur le moteur la théâtre, artiste, musicien, politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi Mokoto, travailler. Président Eli, il y a pas d'amatonné, sauf à l'amatonné, tu es bien que, sauf à l'amatonné. Ce qu'on a fait, ce qu'on a moi la maintenir solo, on a dit papi mon pote, biso tout, total à rien. De besoin, Olobani. Papi mon pote, les amis TV, on a l'obami invité, image qualité qui togo. Nabiste makambo zawana, yende makambo. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Sita image de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sont boye. Les amis TV abisso mokoe. Malobi fait abisso Louis Mboulik. Bon, Louis Mboulik. Total Ramingi na balanda ko les amis TV quoi. Et tout Samuel, les cas pour nos pèses les amis TV. Bon. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi loi ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezaka moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezaka moko. Si tezaka moko kaka. Si tezaka moko. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Naloba. Sakola. Panza. Est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu peux se payer la rango? Les amis TV. Ba finga batonga bakanga pamba. Si tu ne se payer la rango? Les amis TV. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sont boye. Les amis TV abisso mokoe. Bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Bote bonjour na balandi na biso ya les amis TV. Vraiment ce que j'aime bien que vous avez conseillé les rendez-vous est là. Merci à toi mon boss Papi Mokoto. Vraiment vous savez qui ndeka ndenge ni to kanaki balobi mingi ndebo s'abonner na les amis TV. Est-ce que biso to sa musala? Est-ce que biso to même no ba news ba information est sûr parce que biso a vraiment musala Merci à toi Piro Malanda Mukonja ba terroriste. Merci vraiment balandi nyonso ndebo s'abonner vous avez belé la Feza Rajabu Eric Kenjo autrement dit Kenjo donc Eric Katika autrement dit Kenjo Bino tout donc mbote ba gros bisous Liliane Mathéo maman na Mathéo Liliane maman na Mathéo na kata Wezenbeck donc zalayo awa toza na Kimbuta toza na Njili justement na Kimbuta esika beveneme lekaki bomona fayulu ayaki baboyaki aleka bato bazaki kokangama na bandako lobi nango to ya lisusu élection va pousser les 30 ans, la réaction va tout lobby, notre kiti peut sur le terrain pour la carabiso musala sans plus tarder. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Tomonyo awa toza wapi maman? Awa toza na Kimbuta. Précisément na lupango na biso
sur avenue Mpango numéro 7. Maman, tout le monde a qui failli là où tu es koya jour failli là yaki. Ça qui vraiment des gars koto ba ko kangama na bandaku tout. Et les cas qui et ça qui biso passe. Il fallait aïe pour tout CP là. Pendant tout ça, tout ça quand c'est un mais il fallait que aïe tout le monde a été CP là. Tout kangama na ndaku ba lobby à moitié. Kutu masa c'est beti na boulevard biso kutu moitié bimezate. Ba ebisi biso to bomba ba pine po samedi mutako bimazate o boina bo. Après to yoko élection exacte. To CP to yebite pona nini. Ba lobby ndenge wana pona ni élection exacte ba poussi élection pona nini. Ba poussi élection le 30 pona yo CP to CP. Ngana CP te ngana linga ezala le 23 ndenge baloba kezala le 23 mais siko bapusi mpona nini bapusi propagande mpe ezoleka so ya kitoko te tozomona bazoleka te bato bazoleka te tosepeli nango te siko mama mpona yo candidat na yo na présidence nani oponi mpona kovote oza libre akoloba mama ngai na candidat na ngai Fayulu Martin ngai nde papa na lingi ye wana na moni pona yebi aza mwana kote na biso ti na mbinda naye nazalaka tozalaka mpe pembeni na ye malamu na ye asalaka biso tosololaka mpe bien yanga na lingi ye azala po na banza leri ya koya makambo mingi tokozala nango ya bien. Ok, merci maman. Le candidat na yo Martin Fayulu, siko ba poussi les 30 rozelaka élection ou bien comment? Tokozelaka papa loko bango maman. Loko ba lobi les 30 to ça sini. Eza ndenge bango ba lobi so pe tokosalaka ndenge wana tokosala mobulu te tokosala ninga na pete tolo ba o boina bo tokozelaka bango les 30 to ke no pona oyo biso to sepeli na ye. Toza libre pour une élection za libre opona mutu nyonso oyo lingi kopona yo kopona mais ngai penza pona nga Martin na lingi kaka Martin na lingi Martin aleka poto ka leki na banda tozala bien Fayulu ye wana voix du peuple obiso to lingi ye wana. Ok, merci maman. Bonjour papa. Bonjour maman. Tout le monde dit ah toza kimbuta ah ande kote be veneme le kaki. Martin Fayulu ayaki eleki ndenge nini ba boya le ka ou comment? Ah ba boya le ka ko. Bon ils vont pas présenter de voter par on a pas boya par le ka. Mais faut voter kaka. Ouais ba faut voter. Secondaire ba. On va lire mal l'extérieur. Faut voter par il est la président. Faut voter né. Secondaire ba pousser élection les 30 pour na bino bo mona ma beto malamu. Tout le monde m'a bé ma casse, bah pour ça on a le point, tout le monde m'a bé de stepper dans la mouquette. Tout le monde m'a bé, bah pour ça on a le bon point, tout le monde m'a de stepper dans la mouquette. Bah on se bat à mon m'a bé à la rater. Tout le monde m'a bé. Oui, bah ça m'a bé souvent pour le libre. Bah c'est le lieu, rapidement ça le, il faut le faire la place libre. Ça va ma bon point. Faut la place libre. Ok, merci papa. Pasteur, tout le monde qui est venu, ma biso toza côté kuna. Mais toza koyo kaka mama ramele qui arrivé à Fayulu, koto boza qui bloqué tout éviter ni les kaki. Bon, dire que bloqué c'est trop dur. Mais par information, c'est vrai que Fayulu devrait tenir son meeting à Sainte-Thérèse. Alors moi mon co-gouverneur a interdit ba candidat son présidentiel ba ça sous meeting na bangote. Oh, Fayulu les acquis d'un jour naïe à la meeting. N'est arrivé naïe, il était bloqué vu que la population va luka qui est belé. Alors, bah kende ko kangaï na côté en scellé. Bah tu vas aller na Sainte-Thérèse jusqu'à tel point que bah tu vas panzana qui bon, il y a eu embouteillage, un peu de troubles, mais pas tellement. Mais bah mécontentement des alaki. Mécontentement des alaki, bah tout bazaki ana na Sainte-Thérèse va se pela quitter. Pourquoi tenir meeting mais comme c'est la loi, moi ça c'est le résultat. Ok, merci pasteur. Lobby a tous les 23 et il va pousser l'élection pour na yoza malam tomabi. Bon, koloba keza mabe, moi je dis que eza mabe te pourquoi? Parce que l'organisateur au baza dit na organiser l'élection. Bango bat ba moni peut-être na délai butoir na bango et tenir te. Pour de multiples raisons. Ndeba sengi va pesa bango encore 10 jours si je ne me trompe pas. Donc il y a les 30. Alors les 30 pesa musikate. Les 30 ya musikate to koma.
Donc nous sommes obligés à OCP ya kolingaka ke 10 jours wana topesa bango, mais les 30 to sala ba élection. Pour ça to lobi ke topesa 10 jours té. Peut-être babi ke to zanga ke loko mo songolo pakala. Élection salamate. Si nous voulons l'alternance, faut topesa ka 10 jours. Les 30 ans musika té to comment to sala élection. Donc c'est ça ce que nous voulons. OK, merci pasteur. Oyo voter candidat na yo na présidence oyo yo poneza nani? Bon, candidat va dévoiler c'est le secret de l'IRN. Ah bon? On est dans le secret à IRN. Mais je vais voter parce que voter c'est un devoir civique. Et ça secret à IRN. OK, merci pasteur pour nous yanula la mituna na biso. Frère ya Bakizali parce que yo poza mwana mboka. Ya Bakizaka ke to lingi élection. Que l'Union actuelle c'est Salama. C'est important de moi. C'est ça. OK, merci frère. Merci vraiment. Na balandi na biso ya les amis TV. To yebaki ke lelo le 23 le 23 tozo kende. Et comme le sous le but to kende le but kuna o dimanche le 31. Biso déjà doza na moto na biso ya sir. Kaka ye wana bino bato boza kuna botala ka biso pe likambo ezo leka na mboko oyo. Banzala, minyoko, kubunda basaki kubotola biso butu moi. Ti mokoni to koza kimia na Congo ngonde ya biso moko. Boyo ke la biso mawa boya botala biso likambo yo papa Martin Fayulu alekata yeta musu changement ko zala vraiment boyo ke la biso mawa to leli pe mingi likambo ne sezaka ne bandele na sukate oya biso na Kongo suke ko zala te mbula na mbula kaka to lelaka likambo na zaki na ngwana bino batamikili boyo ke la biso mawa bana nyonso baza ko na face bino ba biso na lingi bino mingi malgré santo ya matembelo yo me toza na page na mbogo yo pour pousser l'élection musu ba sepelité donc biso zaki wana ka pona sala na musala biso merci à toi mon boss Papi Mokoto vraiment pour na ba opportunité au pesinga marakuja merci à toi Pierrot Malanda merci à toi Dimitri Bongani ape pona bilili merci vraiment la formule gagnante tozana ka pona ko bunda balobi musala nde tata musala nde mama lobi to yebite lelo ko tomoni ya biso mais lobi to yebite en tout cas balobi to c'est la cas les 30 passe balobi to c'est la cas les 30 to et bon c'est là qui ont pendant 2 ans pour tout bon une semaine donc c'est la kaka élection et kozala et bato ba poni ya bango Shadak Bazali ou ba poni ya bango Fayulu Bazali merci de tokutani balasima bye à la prochaine. Makambo ya boto mona kangoka na meeting ya président. Makambo ya boto mona kangoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto mona kangoka na meeting ya député. Mais boto est-ce que yekomelinga wapi na les amis 2 micros à la fois. Ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko. Batu nyosho bolingaka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolingaka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment kolo. Balobi nil par ailleurs kaka on a les amis TV. Les amis TV nde makambo. Les amis TV nde makambo. Boluka nga kunate. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutunase parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi bimino subo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. Subo beti kaka les amis TV. Tenga ko bimisa yo na les amis ba image les amis. O bwaki kaka mise yo mupanzi. Okomona esika moko ba commande rouge s'abonner. Et ça nango ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela kama makambo epele wana. Musapi yo kocha na lisu pena ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Et comme misala yo ngonga, soko za muta catholique, okoyeba ko bosa na ngonga te. Soko za muta missioni, okoyeba ko bosa na ngonga te. Et que bisa ngonga moko wana, on finit juste ngonga wala. C'est-à-dire comme la yo OK c'est que o komi et na les amis. Wana ko banda ko profiter na ba produit yo so les amis TV. Et yo kinga abonne-toi. Et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut venir na beaucoup de bokonji ya lola. Mais ceux qui s'abonnent te Nzambe, n'a single yo. Attends quand le lola, 10 jours de l'ifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto shuka tumbene de boko. Oyoka nenge shwaka. Shuka tumba yo na kati, nchoto mubimba. Oyoka soma nyonso na po o s'abonner qui te na kati les amis TV. Nulle part ailleurs ici, les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good
the money, my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les Amis TV. Bon s'abonner.